Moi toto kalu ja mutu mo asila kala. Donc na évité ceux qui alinga luka soubez. Donc aussi là na ça ne dépend pas de Weranson. Eza ndenge atambusa ifina ye. Omoni lelo wenja ba obetali solo bana poto boyo kanga. Monda tebo talanga. Monda tebo talanga na ke wenja ta bazol bake président Weranson azana base de séparation ya wenge. Eza archi faux. Tanga Alain Makaba na ngo éviter Alain Makaba uti ko zwa mbongo et pas monsieur Simo. Si aye wana disque ya papa chéri ya JB Mtezala qui uti ko bima. C'était question fait de la mousse vide après ce qu'on dit qu'il président Weranson. Si bazui kwa upila bango baluka ba benga na président Weranson. Batu azotanga na bazaki na coopération. Alain Makaba bazaki na coopération, ba Blaise Boula bazaki na coopération, bazaki bango na ba papa chéri bazaki même nini moko. Vous comprenez? Pour la de façon que Didier Masela Lobango fondé Didier Masela habiti tangu papa chéri image les cas ti ba solo li que photo dégagé nani Ventoni total image internet Didier Masela bi eloko na biso to bandi na pasi comme to comme ozo to benga na mutu vous comprenez donc si kotande ba accélérer ngo wega bazaki de attend bazui mbongo na ba nande ba corrompre tous les musiciens ba tutu kaluchi wana et ça là que président Weranson alunga tango bandi bongo nande ba bandi ba biloko na bango monika nde Weranson na ba kike likamba kokana nzambe ne mutasuki saka kokota bonganga te yo koma lokola nsone koboma moto te no koma majorité plurielle ke bana bisimba simba no koko kende sen pepe toute autorité vient de Dieu na oyeb selo mogo ba musicien o basa ezara pas wera baza ba jaloux ya wera ce sont des musiciens ratés. Au moins na parcours ya vie na bango ndenge wera komeli. Ozo comprendre na ndenge résister kombo ya wenga ke nango ti lelo abimisi bana belé wera bazo mona bana bazo sisa ba classe des États-Unis wera zo pesa eza nzamba zo tala ka muton apesa ka badon azana ba orphelinat azo sala makam ebele siko bango jalousie bazwate so lande ba mission ba na poto ba loba ba msu bazo luka ba koma combattant na kimakasi oluka siko mukandano na komba wera président de la République tout ka azwate e bo tutu ka azwa tout cas muta beteka Bill Clinton e bandelika na kan intervention rapide bila bete ba maman e bandetango bana bebe tuba kasebo tala mwana bino Bill Clinton bila mbujima ikana ngekangi mboka tutu ka luja komi koko sote na koma na ngako yemba na koma ko yemba OK na ko yembe zo simba te. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce gros magazine, le News de Star, le News des Stars dans votre chaîne préférée. La voix du peuple, on ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, c'est nous, la voix du peuple. Merci beaucoup, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Moi, ce marche avec Mbedi, autrement dit 10 match. La racine pivotante sur la grande marque. Pourquoi pas remercier Daryl Diontessa. La prise de vue, c'est grâce à Daryl Diontessa de permettre que Bissou Nabino, en tout cas, tout le monde en a fidèle internaute. Merci Nabino, merci de la confiance. Bissou, vraiment. Très confortablement dans la Nabino pour l'émission Nabiso. Merci, ça fait énormément du bien. Pourquoi pas remercier toute l'hierarchie. Il y a la voix du peuple, je vois Vincent Chilouisi, je vois Marche avec Mbedi moi-même, je vois Daryl Diwantessa, je vois Goss Di Kamala, je vois Parouz et Sayo, tout le monde. Je vous salue là où vous êtes. Merci beaucoup. Moi, c'est votre frère Marche avec Mbedi. Merci beaucoup, internaute. J'essaie toujours de continuer si je n'ai pas solo là. Et le mona. Papi le Prince, Tozana, Papi le Prince, il y a Maison Meur, le porte-parole, il y a Maison Meur, il y a Venabiso Hugo de la forêt. En tout cas, Sali Bango, moi, pas si mingi par rapport à ma réaction et l'équipe sur internet. Boti comme on a Michel Belé, Salamé, à propos, il y a le roi de la forêt, Ranson. Bango, comme Baza Balobeli, il y a Maison Meur, Baza Bataka, il y a Maison Meur, c'est décidé un peu, mais un peu éclaircir opinion. Même un peu éclaircir Fania, Mélomane, bonne musique, pourquoi pas Fania Weranson. En tout cas, émission moi exceptionnelle.
par rapport à Moussounen Zalarato. Quand ça m'a le maman en tout cas, même Bana à Paris, Basaki d'accord, na Nenge Bazo, même la Ranson, Ne Bazo, Kendele Ranson, Ne Bazo, Lobamabe sur Ranson, même Bafana à Paris, Baza d'accord, Nangote Bokoyo, Kaba Voice Nabango, Bogo, Kaba message Nabangope, Nenge Bango Balobi, tout ça, Papi le Prince. Bonjour, Papi le Prince. Ouais, bonjour, Marchevêque. Bonne santé. Santé, papa, par la grâce de Dieu. Dans ce monde, on a répondu à l'invitation de ce que nous avons déjà fait. Pemez à Yitoko. Tori Kami, to bala. Ouais, ouais, ça destin moutinho surtout nous avons eu moi loba que moi si aotika ba para, mo bala otika ba oke okuta na ba salivi na bango ba komi moko. Donc ba tu ba ebi déjà que Papi le Prince azara déjà na leader des leaders. Donc ba tombo yo kadia bana ba bébé Fatou tombo yo kadia bana na ba Ben Mosheni ba Prince bonga seke mama na bango azalaka. Siko na minute na lingi na sala oyo nzambe asengaki vraiment donc na honoré moi sinanga donc déjà au mois de décembre nazo ça déjà mariage nanga civil et religieuse banda kalobala te banda kala ba moni pa na bango ba yebi na sala déjà moi ba makamsi on a ina latissé le PT na latissé ce que le PT donc tant to botine ya bana na zakana yete va na kanesi moi ko moi sinanga donc déjà pa na bango moi ya kolia déjà banoko balia ya ba nan balia sur comme sikoyo na bete siko le PT donc pile en libino nyoto boy na kata sali bo bando ya na penado mo invité tout likola ngomba mobimba invité tout likola yangula mobimba to se uzala moyen o tshependa o benga invité ba lebe ngombe o eza wenge musique maison mère tiango ezo pesa batu pal petite o eza travailleur ya président we raso les rois de la forêt leader ala la katanga soité leader ala la ronflagate leader azo respecter condition physique ne leader ozo bazo mona ba œuvre penaso bazo mona yango anezo bima ba œuvre be venema bazo mona ba disque ezo bima bazo mona bana bazo sisa ba classe des États-Unis bazo mona zo pesa ba conseil makasi donc biso Hollanda toujours le patron na biso we ranson. Merci beaucoup ce Papi le Prince, l'animateur, il y a Maison Mère, il y a Vie Nabiso, le roi de la forêt Igwe. En tout cas, check, merci beaucoup. Tout ça, Papi le Prince, Boni Sangwa mouvement, c'est comment? Ouais, mouvement se comporte très très bien. Donc déjà, toi toujours dans le cas de séance nabiso répétitif na niveau ya Zamba Pla chaque mardi, mercredi, jeudi tous akona. Mardi ça répétition en coulisses. Dans les rois de la forêt pe ça chance car na bana basi et surtout na ba groupe nyo soto soutenir la wenge musique à maison mère ya Weranson na niveau ba groupe ba WhatsApp a commencé par les chanceliers de Weranson ils a dirigé par Dorta Ige Malongi ba Titi Kaim va faire des millions ba Rachel Gina la poétesse ba Céline Fumu dans ba Alpha Mampouya ba ngonyo tout donc toi ba groupe le roi les vrais Weransonais tout bon ba poser idée tout ça les fidèles de Weranson, les intimes de Weranson, la nouvelle génération de Weranson, les combattants de Weranson, l'enjoy de Weranson, vraiment baza vraiment ébélé. Namoni ba président Dada Muzinga, ba président Rossi Mukoko donc les Arabes, même mercredi, jeudi, ils ont répétition populaire. On les a répétition, les rois de la forêt, ils ont chance, il y a un solana public. Au vent de monde, il y a une pharmacie baby. À matin, à Podia, il présent, il y a besoin de une femme modèle, où valoriser maman la aussi des juments patabeti. Au vent de monde, il y a un mal. À Binazana, besoin de 520 gigas, au Baïmbela, et Jean-Marc Kabunda Babeti. Mais, dans la minute, il y a répétition, il y a tout qui toko. Kalaming te batwa la kolam kande na ba y a pas demain ça demain et le demain ça sera quoi babi kala trop te bazo formidable. Mais Papi le Prince toi qui est non bon en lobby na réalité des choses c'est au but total maison mère aux Isaki avant de manière que fonctionner Isaki tout le monde en maison mère ba ko ki jamais ko passer peut-être 2 semaines ou bien 1 mois sans ma production mais les autres comme on remarque tout ça la clair maison mère plein de répétitions mais ma production vaut mes amis ngité. C'est dit à quoi? Tonto bimsa disque, tu as déterminé la studio, tu as travaillé répétition tout le monde, tu as maman studio. Bisous aussi si banini ba venema, bisous to kangi banini ba foire agricole. Tu outi ba mwanda, tu tamboli donc des fanatiques na biso bazana besoin déjà parce que tu la kai bango déjà que les octobre fin octobre il faut bazwa biloko. Parce que ba biloko monsieur na surprise. Dans la carte il y a formidable tozalaki na générique formidable tozalaki na générique ya parking mais na surprise kapanga la Diego na biloko asika tango monika nde balobaka ata condamné à mort azaka na mort suka koloba va ba bomai Diego asengé pas présent na ayoka public et sepeli na ba cri au Diego abwaki yango le roi de la forêt tant que papa a pesi sou Diego chance
Donc après c'est sous chance. Donc on a 3 génériques. Nakati il y a 3 génériques. Toza sous na 2 chansons au le roi de la forêt. Après c'est encore une fois chance na Café Room. Wayembe honorable Paul Bindou, Moussamba patron au yaba si touristique non surtout. Donc et puis Nicodème Ananzembu et Zubisos ko tamoko comme penda que faut penda to beta. Moni babiso to ba to laki. Ya tere to laki o mone ko maso ke mo ke na te biso ya so to laki ne bye bye année faut ba zelo année o. Dans ma production ça n'a rien à voir avec calendrier zebele potozo bimatro. Et puis président pe azana makambo bela so sa tozo bimafo. Merci beaucoup. Donc merci bon invité so yo comment ça musala nini parce que en réalité le roi de la forêt candidat député provincial là Kimbanseke national na kikwit na habité le roi de la forêt côté assemblée nationale na habité dauphin na ezanani na musique en tout cas président la biso non tant to beta masolo mokonzi tant to beta komba weranson ko tanga ba komba batu te ezalo rozo kompali wana pongi tant tuninga question dauphin episode dauphin ya président weranson non tuninga ina répondre tu na répondre nazoka yo d'ailleurs du kamena répondre yo moko landa ki na top Congo yemoko abetaki makambo oyo tu batunaki soki otika miziki ubeso nini abetela lusolo otika miziki te abetela lusolo dauphin te donc président na biso oyo rasoa le roi de la forêt aza candidat mais ayebaki miziki ezali pension na ye donc epa na biso mamutu yaka na Congo eyaka na retard esalamaka nango donc esalamaka nango parce que okozana mpe na gouvernement obeta no miziki nga na oke Brazzaville na oke concert ya Matiti Mabe président bango azaki maire ya Brazza mobima kone pe a son nom bienvenue Fegnon kolo orchestre ya Matiti Mabe na poto azaki maire ya Brazza mobimba mais banda obeta musique Georges joueur ayaki joueur mais lelo atiepe libaya tozo mona nani ministre akité ya nini ya mboka na biso ba Côte d'Ivoire na Côte d'Ivoire musicien Youssou azanani musicien les première fois quand on est ranson de mutachebe communauté ye fatika la sa dauphin au moni lelo ko za député ezateke okoyi ko tika ko za na kata député un docteur pe azan nde ba docteur mbala akocha pe ako postuler pe abimi docteur abimi député ce sera abimi député comme en Kenya assemblée atika ko servir ba malade professeur Mogo na campus au professeur Mo peut-être boy abimi député comme abimi député faut soit tika ko kende ko pesa cour na campus tozu peut-être avocat abimi député comme abimi député faut pas pekisa que ne ressemble la sous client a été wana zo côté la wera continuer musique pour ça la réponse nazo côté nazo biso réalité ouais token merci beaucoup maintenant token na deuxième vitesse aux actualités aux autres de fond de Weranson mais partout sur internet l'émission internet tout au monde a doyoué a toujours ça l'émission ayambaki liboso J3 balekaki ayambaki Serge Mabiala maintenant a toujours yamba Tutu Kaluji bazo traité wera comme maboko makasi akabarateur ba traité wana Tutu Kaluji a traité comme yemutu aza la base o aboma wenge pona kozanga kokaba maboko makasi abandai kopesa bango kaka ba $100 so bake ba tourner na Afrique ale makaba yaki apesa ba $400 apesa ba $1000 mais le roi de la forêt wana yo kumiseli bisoye ba Tutu Kaluji bazo critiquer omoni na ebiselo omoni ndeti ba Tutu Kaluji moni ko sila batu mususu epesa batu maka mususu moni Tutu Kaluji a mutu mo sila kala donc na ebité ceux qui alinga luka soubezi donc aussi la naesa na dépend pas de Weranson eza ndenge atambusa ifi na ye omoni lelo wengia ba obeta lisolo bana poto boyo kanga monda tebo talanga na ke wengia ta bazol bake président Weranson azana base de séparation ya wenge eza archifo tanga ale makaba na ngwa ebiteke ale makaba uti ko zwa mbongo et pas monsieur Simo ti aye wana disque ya papa chéri ya JB mtezala ke uti ko bima c'était que fait de la mousse vidée après ce qu'on dit qu'il y a président Weranson ti bazui kwa pila bango baluka ba benga na président Weranson batu azotanga na bazaki na coopération Alain Makaba bazaki na coopération ba Blaise Boula bazaki na coopération bazaki bango na ba papa chéri bazaki même nini moko vous comprenez pour na de façon que
Didier Masela Lobango, fondé Didier Masela. Habiti tant papa chéri, image les cas. Tiba solo li que photo dégagé nani Ventoni. Total image internet. Didier Masela bi eloko na biso to bandi na pasi. Comme to comme ozo to benga na mutu. Vous comprenez? Donc si kotande ba baxela ngo weyo. Bazaki de attend ba zumbongo na ba. Nande ba corrompre tous les musiciens ba tutu kaluchi. Wana. Et ça là que président we rançon alunga. Tango bandi bongo nande ba bandi ba biloko na bango monika nde we ranso na bakike likamba kokana nzambe ne mutasuki saka kokota bonganga te ko maloko lantsone ko boma moto te no ko ma majorité plurielle ke bana bisimba simba no koko kende sen pepe toute autorité vient de Dieu. Donc c'est-à-dire ti bazui idée makanti na bango monita on sata bakutana na Jésus. Tant Satan bimse Jésus c'est arrière toi Satan tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu plutôt que de l'homme. Makanti na bango za to bengana wera de façon wera asil vinae. Donc tellement makanti na bango za ki nzambe te nzamba confunda bango. Nzamba ko va boyo mona réalité. O moni ba mise belé ba so ganga a. Banda o mona na wenge tant ba mona wenge za mobimba 4x4. Donc boye ba te ke nana o sala. Mais tant usiko ba sala séparation. On comprend que bango nyoto muto amutake na ndenge na yo kende. On comprend que ba leader ya wenge c'est qui? Tala lelo we ranson. Wenge o sentir que tala o moni lelo benga ta na poto. Première arrivée ya wenge maison mais na kata poto. Poto ba oyebisa yo banzele kangama. Zo ba banzele ba ndie ba kanga ba maison. Ba kanga ba maison mo yota mwate wenge kiti. Donc il a ça que Papi le prince. Tant les autres défendent le roi de la forêt boy. Parce que tout ça ba yo kango très bien. Je ne sais pas très bien. Tant yo autres défendent le roi de la forêt boy. Et ça na batu o ba fanana le roi de la forêt o ba komi ko traiter mabe. Le kola tutu kaluchi. au monde tutu kaluchi c'est ça. A traiter Wera. Yem da na finance, ya wenge musika 4x4, Weranson mabo makasi. Weranson akabarate. Weranson abanda ko pesa ba monga ba miette ba $100. Ba monga na pesa bango yangwana o tutu kaluchi alobi ke ye afana na Wera aza clair obi ke non soki abeta na wenge ntakotsa c'est Weranson mais azaki clair ya Holanda pas chéri pour Wera azaki maboko makasi mais yozo kum c'est le roi de la forêt. En tout cas on vient défendre le président Weranson et puis nazo sabatu ba otalanga nazo défendre le président Weranson et tant que porte-parole je suis la bouche autorisée ya wenge musique à maison mais au patron ngaza Weranson. Même mandé to mona papa na biso la mère Mende aza bouche autorisée ya gouvernement o ezali ya papa na biso Kabila. C'est mon boulot. Oh on a osala eza boulot na ngai. Donc na oyebisa yo omoni tutu kalu jaza garçon raté. Moni ba monsieur basila so mutasili et puis ça ba o mo ba vertige. Oyeba te ce qu'on a ça ni na vie na nga. Zo mpane na sani omoni wenge batu so babi ke wera mutu apanza wenge wera za na base. C'est pas ça batu ba yebi na bango. Batu tu ba yebi na bango ke coaching wana eske utaki alema kabo obeta masolo. Ye muta utaki kozwa mbongo ya Mese Simo. Aye nango wana tozaki na disque ya vient na biso effet de l'amour ya papa chéri. Tant bazwi mbongo. Ba moni mbongo. Batali sikoyo ba solo lite photo écarté wera. Ba Blaise Boula aye na kataje. Ba lema kabatu ba ina kataje. Papa chéri ba corrompre ba musicien. Vous comprenez l'époque où peut-être 400 euros. Vous comprenez? Pour vous avez un mot aussi d'écoute. Il y a M. Simo Kaluji Ozoaboy. Non, on peut ça monter. Oui, soit pas ça bango bongo. Mais quand vous avez un wenge basadi na bakar, na wenge basadi na position, il y a wenge. Vous comprenez? Basadi ko foutama comme il faut. Vous comprenez? Comme il faut ba foutama. La preuve ane ba les capete basa la déclaration qui était au foutama. Tala lelo au pesi yomo différence ya bané. Au compresse ka ba yu koloba ezako sila ya mutu nde mutazo lukaso ngana kati ya base tangu bango ba ye bozwi mbongo moko ya diku o ezu ya evre to convaincre ba pecho onyo surtout baza sima na biso na écarter we raponga na tikala si systématique tu autant yo obi ke to écarter we ra selon les yo ozo écarter we ra mais selon nzambe pour au moni frère Patrice alobelo mo soko lobi likamba mutu na suka tia virgule ko tia pointe point ça répand nzambe donc bino ngabo carte wera bo kanisa lokwa tozo silisa wera mais nzambe ya likola lobi nanu wera silité la preuve ane soko lobi ke wenge epandi par wera mais ngana oyebisa ke tangu makambo wana eyindi ya bango ba panzani ba bengisa bango à l'époque là oyebi ke afdel ekoti ministre ya papa na biso Musée Laurent Désiré Kabila oza ministre ya kiti ezaki papa ezaki nani Antoine Gonda.
Oebite ka ça réunion na ministère. Avec si wenge mobimba ba fanati ba kenda plein ba système na wenge wana. Po ba linga kite ba wenge panzana. Soko tali ba ba leka tina ba interview ba papa na biso personnel ba pepe kale. Ba leka ba bi wenge boko panzana te. Vous comprenez? Ba papa na biso ba kofi ba boya wenge panzana ba mama chala mwana ba boya wenge panzana. Ba nga ba sala bango nyoto ini. Talaka ministre mo vandisa bango. Abi bango ote to yokani eloko ezate boy bon ça va comme yokani eloko ezate bo kenesko la sambo qui répété. Tous les publics et même bango mupiko na bango kata la samba. Tant que comme il a parlé du peuple, Mouta Liboso a changé de direction que triomphal nani. Aketi côté ya Kiponda. Mouta Kenda Liboso papa chéri Jibé. Au Talibo côté Alain Makaba à côté de la triomphale. Au Zuibo côté nani Babless vous a changé. Batu ba se retrouver sur tout le public qui soit à l'époque au bazaina la samba, ba se retrouver kaka Blaise et nani Adolphe Dominguez Didier Marcel na we ranson na la samba public tout zela bango nyoto o bazaki na kata mpiko bayate soko la calcul déjà ba okende mais tala bangi ba tsango siko na mutu ya wera tango ba kei na ide na bango we resili mais to zwaka premier ba na bango liboso intervention rapide banda et sika makambe bandela wana yanso toto ke no la te to na papi le prince c'est dit à quoi le makambo wenge panze na le 97 le lo donne en 2018 ça fait déjà 21 yango. C'est dit à quoi le tutu kaluji akoma koleka pour traiter ou nenga zo traiter wana ndeko nanga marche avec na oyebse le mogo ba musicien o basa ezara pas wera baza ba jaloux ya wera ce sont des musiciens ratés. Au moins na parcours ya vie na bango ndenge wera komeli ozo comprendre na ndenge résister kombo ya wenga ke nango ti lelo abimisi bana ebele wera bazo mona bana bazo sisa ba classe des États-Unis wera zo pesa eza nzamba zo tala ka muton apesa ka badon azana ba orphelinat azo sala makam ebele siko bango jalousie bazwate so lande ba mission ba na poto ba loba ba msu bazo luka ba koma combattant na kimakasi olu kasiko mukandano na komba wera président de la République tout ka azwate e bo tout ka azwa tout cas muta beteka Bill Clinton e bandelika na kan intervention rapide Bill a bete ba maman e bandetango bana bebe tuba kasa butala mwana bino Bill Clinton Bill mbujima ikana ngekangi mboka tutuka luja komi koko sote na koma nanga koyemba OK na koyemba zo simba te e komi ote na obela yo se retrouver na poto kuna na komi ko sambela si la raté et si to moni si yana zongi a comme si na zonga oyo zonga papa chéri na kimukolo et si papa chéri a combiné déjà na ba petwa ba fusée bana batamike zo so tuna taba pharmacien pharmacien kala ba biso ba docteur mala ba biso donc tout cas lui jaza musicien raté donc succès eza été azui peut-être la pendant parcours na azuité a comme ce ko luga abamba berango et pas présent we ranson mais o bango ba kansaka eza makanti na bango yango na vie ndeko nango zo tala ngai yeba muto aya ko loka ya loba mabeso a télémission nzamba linite ko longa nzamba loba yo la mukalobi na tongo ozwa kana même émission ya do a wiwe we la na Congo Mokili tout le monde est sous J3 abanda auto ebaye mokiso ebara banda et ebara pas Adolphe Dominguez mais J3 a eu opportunité te ya koleka na émission pour loba mabe Adolphe Dominguez mais aleke pas de oui pour aloba mabe ya ranson pourquoi bon on est ba J3 baza batumo bana malédiction familiale ana malédiction familiale ezo dépendre na biso te ba mabe na bango siko ba ngaba bwa kila wera J3 yé moko awanga na mama propre oya ya botai au moins ça tozok na bible au mona ke iswa mo ba beta ata fali pa imbanze mango abeta iswa moko mama moko bwa saina mwana botaki atie mwana kati ya ndako ya bebe ake kotoka mai ko yazo ya kuti ndako ane zozika mama na ndima kokota na kati pa sauver lingo ya mwana na ye azui mwana bimi mama ziki mwana ego kola akomi mutambongo asalisi feti mwana komi na bagarde corps abengsi baninga na ye esaye mama na ye na porte baboko kota mama parce que longni ya kozika zobo ya ko présenter baninga na ye ke mama ye wana po lengo ya kozika zwa sort nango mwana ne sur elle J3 au moins na vie maman na yo atazande nini il faut oluka olobaki wa mama moni tala babiso ngaka fia ya utanga koma mama nanga yango mo la preuve ane mwana nga boso na pesa ndo ya mama mwana nga fati J3 mama bonza mama biomba te J3 le kana teva kosa batonga na za mwana mama biomba oh Jitoza ni mutetela ngana mutetela nande kwa cheve bem le bobo na zande kwa baya Willy Opele la mutete le Japon na kata dible de kwa ba trésor onema ba général Raoul onema Jito akosanga na tali na bino mama biomba zaka na bana 6 mwana biomba liboso kone Iber Okuka ya mibale komone Oli 5 vous comprenez azai musicien et pas Dolph P bazaki ba ona ba J3 ya misatu kombo na ye
Bieme okuka o babala na lofo bongele joueur. Quatrième comme Nathalie okuka moi si ya Bill Clinton. Cinquième personne ma kufa bela me okuka. Sixième otozana e Fallon la prêtresse. Donc c'est-à-dire jitwa yo e botame pa mama biomba api. So mama na bango azota na TV bazo wanga ne pas moi na bite ngai mama na ngai wa boti ngai biomba. Non na esthétique non esthétique baza même pas diapason moko. Jitwa ina kingabwa kuna. Tanga uche pas de premier poteau na pona zong c'est premier poteau aye. Alobi tenga na mwana vona sura kingabwe za teta la kana uti poto. Oh eza koto yo bimele o bando boyango pona ni po uti poto. Mwana vona kuna te. Nde aye sikoyo kobondela nani oli 5 baluka ba pesa ta place moko ata chambre oli 5 ala la kuna ndo oli 5 abene ko golala o après leki na TV bike ngamuta botanga mama biomba parce que maman aye propre ma mission kita aloba yo mona vie ya jito zo simbate ti aye maison mais et pas ya nani ya Adolphe aki na adressité azo bata mana sima moninga na mais tango aye maison mère première ni na liboso jito aye na Corsinel aye na 300 bala moko wana maison ana maison mère yena et pas ya Adolphe aki na karité azo ka ndaku te azipe ndaku ne maman liboso na victoire oyebi après rezo ana lemba awa na gangi a donc c'est-à-dire vinaigre banda na mais tellement ça qui na malédiction oh maman déjà aloba qui alela ya mon épicier vertige en voutima alongwe akepa vient na biso mo pao babengani en voutima na yango mo se retrouver ti na poto vie azozwa mukanda te azotambola te makambo simbate akiokota libale pa maman mo ya muko maman na il faut bando servir na kata bar surtout bobeng bata poto jita comment servir na bar masanga oh ya solo voilà ati oyemba oh bon yo kaya oyembela wapi jita comment servir na kata bar et puis dans moi si on a yo ye au bando linga moi si on a jitwa ne lora lobate yemo moi ça zo linga mibali ya bana mike jitwa ne lora lobate donc vine et comme vertige il faut azonga na kisasa asenga maman na bango pardon nda mo ne lora goya na kata vine donc ça n'a rien à voir na wer wana lobi ya jitwa mais celui kana jitwa te tout le monde peut Serge Mabia le pas do yuwe Serge Mabia la du petit ya wer ensemble Serge Mabia le moi yoka batu mususu soki ba wer ensemble bazwa bango ba za pembe na bango te bongo boy ba identité na bango ngayo za journaliste kende na Delvo cha miko balader tuna batu na Delvo Serge Mabia ba ebiso tous les soso bunga na Delvo Serge Mabia mutandao yiba gramo yibi na ebisiyo na ndemo ti ondimate tuna pena cha miko ba tous les basoso donc ay makasi na basoso donc soso na binoka bimili ba basoso otambola ya otambola ti yobi ekongoti ba mama tu bazokanga basoso na kata ndako donc saka mo ko bima libanda ayebi ko sauter vous comprenez yango zo mona siko tangu ba yo zoye pa ya vient na biso le roi d'Afrique et ça est ses chances mais tellement za yi mutema duku yango mona ko boma masana yo ebite akima aboma muta oyebi yango akekuna na poto makambo ezo simbate a commencé l'échafaudage pas camerounaise mo kuna na poto akoya 3 fois 4e fois bato poto ba biso akoyi abayamba na bango yete yo mona pese vertige akoyi biloba loba. Merci beaucoup nani sous c'est-à-dire to continuer sous mais toto yo ba bato ba finga wewa c'est les unes c'est les unes d'ailleurs pour na ebiso azara DJ ana ngane bende na njili et puis bazana résidente c'est les unes abota bana 4 apesa mi balé kindokina moko na mikati ya mwamba moko na mikati ya loso mi bala pesa ba kindokina siffler bana na batambusi ba ona Congo pa ba prophète partout ba otika kindokita papa la bango ya awa grando kina ndenga ba jeté yango zo mona skotanga ke na poto kamga biloba loba o Nathalie tazoloba ache mandefo ebele lo ba pelusa ntele na moni wana ndazoloba Nathalie o pena ko loba na we ranson o kindokite oh kindokite abeta pe pa werate abeta pa vient so mari pa muta même mari pa na poto weranson tanaka c'est pas bon ngale mutema abonga pas dema lo baka na beta ke momenta ke zo bonga mutema po yeba kota ina jet denga na bete de sanga bete de o kaka ote na comme na bonga po ayeba kota na baje o akota na baje ka boya wera zo kompa mo be ngati na ba ezongela bango yo mari pa muta même poto wera mais le lot au moins c'est les genoux taka ba boto de moi c'est pas en siluzolo. Moi si na en sur le zolo à sa tête yem taboto là zompa c'est les unes moi ba misien mo boso tali faut mi azana misien pété azana mutu manda chante ko lunga pe ko aider batu msubo été manda chante pire pété manda chante et puis aba pe na adressité ya moi be mission ba sala kuna na poto batambola ba pété azanga na kata immeuble mo ba filmer pa babwaki atambola tanga no to sa émission na lemba to ana balabala moni balabala yango balaba o couleur tekele batu ba na poto ba yebi ke couleur tekele Boto Saint-Denis, à te vendre qu'on n'est pas fait ça Moussafi, à pas maman Anjibola, à pas maman Laura, à côté pas ya mère Nabiso, la Canadienne,
donc biso toza anazana nzela nazo sala émission batu ba otame bango ba otiko sa émission boité batambola raté Papi le pense nini oyo loba tala caméra nini oyo loba nani lisusu nanu te to suka wana to suka ndenge ni ba lobaki ba loba na kotika bango te ba lobaki ba kanza ba loba tala lokola seleo tozonga pena biso tu bana poto bozonga pena na depuis ki nitanga abeta na kibinda abimisa simbi chaka na salaka nya sa mama na bana we yakanga tala face seleo atampese babomi na lipa peko za bongo te tout fait mongol we razuye ka we ngoma be mutazo zwa bat we razuye akomo kene poto c'est au moins biloba lobana yango vine simba te seleo bongisa mama mukanda mama pasa bengana ona nda yo mo ebi kozi na bona lobango moi si dans Londres ebi vient nga cheveux bem lobobo abotisa mwana apakola da abetisa ba tatouage nzoto mo makomisa ba komba ba ne ko ku ya kisasa au moins te ketangu tsela uto lande una na Londres bengana setenge sina zwa mobali nanga donc c'est-à-dire c'est le elezo bomae vertige c'est Léo c'est un jaloux ni reconnaître ya mutalongole na ba vie ya koteka pétrole a comme si on a poté aux oloba muta même au poté wana o yo zolobo finga wa c'est wera sont yo pena so wera tena face aux aina ngongo botana mama passe tous à la battue au moins na vie nezo simbate ils comprennent ba c'est Léo baza ba animateur raté bila leki d'ailleurs on monigo yemo goûter ça sila ne kala moi eto dukato bando bate po yemo yemba nzemu ya kusila na ete aya andolo babiloba loba webi nzemu yemo bagi ti jali mettre ya suka na pelisi moto ekufi nango da espoir na suka asaleke se kufa ba to robeta sur l'histoire mutu yemo go azo reconnaître l'espoir na suka et c'est sila. Merci beaucoup Papi le Prince na ba o nyoso ba o manquer Weranson o ba o manquer respect na ba émission ba oleka parce que Papi le Prince soki attaquer bango oyo eza bato nyoso attaquer eza bato balobi mabe contre Weranson yango Papi le Prince attaquer bango yango do tuna Papi le Prince o koloba la ba o nyoso nini ba o ba o attaquer Weranson na ba o nanu kutu ba lekite ba na makanisa ko attaquer Weranson yo webisa bango na yebisa bango omoni na vie bolu gelonga nzambe aso bolu gelonga nzambe te parce que we ransom mutana ba point ba vie ya suka te mutana point vie ya suka na biso ya nzambe vous comprenez ya nzambe parce que bango tellement bazo comprendre que bazuite babalukeli wera bokanisa te pe ba mikanda na bino na poto bobo sangu na komba wera pa za mkonza mboka te botika wera za misel wa bino so bozo boya ke wera se go beta boy boto so na normal ba sal nyoso mythique oyo Weranson boando c'est les campagnes pour la Zénith à Robeta. Bercy Ezakuna, Olympia Ezakuna, Zénith Ezakuna, Palais des Sports Ezakuna, Stade de France Ezakuna. Bino so boza ba misien solo, boira na poto, bobeta ngo total nan. Pour ni bobeta ngo te bova na poto bobeta ngo te. Mo be ba kaluchi ba sanga de na ba Emilia, ba Lempela, ba Diema se ba beta mo concert. Te ba beta wa ba beta wa. Ba beta ngo ba sala depuis ba wera ba kenda te ba jibe kenda te ba vem so pa kenda. Yo ka su ba kombo na. Mais ba ba za na poto ba zo boya ko loba pona ba wera. Mais ba beta to mo na pe bobeta Zénith. Tala kutu roga. Toto mo na concert roga beti. O sati ke roga beti. So bino depuis boganga. O te biso de toza bo biso ba combattant ba wera ba ya beta te. Bobeta ngo total to mo ke bobeti ya yango. Ya boke ba bengi bino na bona na nganda mo boye batu ba liaka maboke bo sangani boye bobeta ka oke yo bengi yo beti concert. Moi kosa. Merci beaucoup à Guy Papi le Prince, l'animateur, il y a Maison-Mère, le porte-parole, pardon, il y a Maison-Mère, et puis pourquoi pas il y a le roi de la forêt, il y a le roi de la forêt, c'est-à-dire que ceux qui va honneur se va aussi le roi de la forêt, à ça monter par rapport, il y a honneur se va léguer pas de you, bah honneur se tangi oh, bah léguer pas de you, bah l'oba qui m'a baissé Weranson, bah traiter Weranson comme égoïste, Nkulia Yemoko, Akabakate, Maboko Makas, bah traiter honneur, bah ouais, traiter na émission. Yango bango pe le Papi le Prince à l'équipe na émission pour asala bango akebisa bango, ça veut dire que ceux qui vont baligagite le prince pas ngara leka awe pa na ngaite pour akebisa bango, c'est à dire que le prince sera démarrer bango bongo par rapport doit de répondre na ko ça les doit de réponse so yi wera kabarate wera sarate botala bino mo partout dans monde te botalanga bozwa peka na ba musicien bo comprendre wera so na ngo yeka mutu ba musicien na ye obo na bazana vitesse na orchestre ngo tout oza awa musicien nini wera mutabimisi batu ba musicien de ba na vitesse bo so benga kabate ba ferré ba vérité ba fabrigas ba Bill Clinton presque bango nyonso to ye mutabimisi bango obo mona ke ba fina bango ezokende siko mutango o ya kabarate o mutasela batute ndenge nika yende mutasai et puis yebeka mutana succès yebe mutana na succès
O comprend que ezaka ata bosali mutu campagne yango alobaki ba campagne nyonso na mai. Est-ce que vous pété que nous ba bebisele pe campagne na ye? Yango voilà e bandi kase bandi te. Vous avez une stratégie te que non. Voilà ba son nazo konta lobi loba ko ma député déjà ba bandeli déjà. Ba bandi campagne. Campagne na déjà au pré campagne na ye. Na bien. Ba déstabiliser c'est ça. Au moni ba coué rançon na zoa. Wa zoa na vie na ye. Na so marche avec. Donc nzambe kaka zompa wera za suna temps Hollande babilo amikete bosai wera son talaka ba séparation ba ninga na ye bandima batika ye ba kei po ba mama ta ba mama titi talaka wera son na ngabi msa disque na ye ya to beta msope so bango bato la salo mona au commandement immeuble eza ba bien ya wera so na bandi susu ya win niveau eza ya ye randima musala sala ka epese lifuta bango pese ma aza musicien kana musique na musique wana bandi susu ya win niveau na au commandement ouais kana na musique wana kaka ateka bani na ye ba biloko nyonso tout ba CD betama ba concert immeuble ko bon ba contrat zwaka we rançon na scène mise ba tinde na ba jet eko zo qu'est-ce pas ba président de la République abeta jet ya ozo OK pas ko beta pas président de la République ozo kasha kombe taka yaka to bimsa ku 7 jours mukolo to bimsa on a victoire mbama ko jet uti Guinée équatoriale et akozwa we ako feta en to douta to quelle place na chantier to na ba maçon bon biso tembelu to quelle na chantier na gombe to na ba maçon ne ba confirmer biso te ya wera ezayi exoglas ezayi donc ezayi donc musana sa nzamba pambolier o pambolier yango asali yango aliaka na batu donc moni il faut te comprendre le mot batu botalanga weranson aza mutu il faut bango nanu tango zo kantila mutu mabe weke wera bakuba yela wera bimsa disque na ye ya miracle mais baye na coup le marquis bakenda bazwa epena batu o bazai peut-être que Londres bakimi burka ke wera OK wera za wera. Est-ce que Papi le Prince, est-ce que Mutuloro la Tutu Kaluti a koki ko conseiller wera à propos ya mwasi na ye que non wera continue toujours cause à la reconnaissance envers mwasi na ye par rapport au mwasi na ye à ça envers ye. Est-ce que Tutu Kaluti ça mieux placé ya opesa wera conseil par rapport à foyer na ye? Ba Tutu Kaluti baba ndoki inconscient, comprendre? Ce sont des sorciers inconscients. Donc moni lelo ba mankima mususu ba Tutu Kaluti ba comme nango aya na ona gisasa to yeba na otala kane to kuta ngane na expliquer. Vous comprenez? Donc moni lelo il faut que vous en respect. Il y a maman na biso aussi de Jiman Pata, maman pasteur. Donc azam maman moro bobo to azam maman o batutu ba yebi façon d'être naie. Donc we raso les rois de la forêt a bossé na vie n'est pas commandé à Zawana. La preuve année batu bazomona. Ya o tunga na mona ngo. Ndeko nanga abandi na eso batu ezaka jalousie baba jaloux. Ce sont des jaloux. Contact Papi le Prince, au toi on a besoin de contacter Papi le Prince et puis Papi le Prince n'engazo préparer mariage naie en tout cas ba fan à maison mère bazali le col ba Rizibou le tenant du titre le premier de l'école ennemi de la galère Rizibou monsieur le responsable papa na Penel Boula na Branston Boula depuis Paris na pesi mbote wana ba o walinga we rason na habité à propos ya né Papi le Prince azo préparer mariage naie numéro contact ba on a besoin on va contacter bon numéro contact na ngai donc Batu ba déjà que Papi le Prince papa na Willy Moucheni donc Willy Moucheni a code mondial na code na biso ya Congo awa te code na bi code ya paré na ngati azando ya mwana na ngai na ngati so rose avait paré na kanisi te ouais quoi monotoni donc batu baza besoin benganga orobeta plus 240 obeti mama komba mwana na ngai obeti ka plus ya Willy Moucheni 97 067 16 44 donc plus ya Willy Moucheni 97 067 16 44 là ko taper na ba WhatsApp ko mais songo benga appel direct obetika plus ya Willy Moucheni 89 99 55 194 là na profiter d'abord l'occasion à remercier grand frère propre na Paris archevêque Bem Lobobo na pesi mbote na ya Willy Penze mais pourquoi pas na vie na Bob Kinzondo na pesi mbote na vie na ngai Garin Kumbu pourquoi pas na ya Roger Mvumbi na pesi mbote na président dans la Lille na président Benmou Kacha Molombola na ba président Gof Kizola na pesi ba groupe nyo surtout et soutenera Wenge musique à maison mère na niveau WhatsApp les chanceliers de Ranson Dr Ige Malongi zo monasko bat oyo na kanda mona pena bo Dr Ige Malongi parrain zo comprendre Dr Ige Malongi na moni ba président Ride Touka
namoni ba président aussi Mukoko, namoni ba président Dada Muzinga, namoni ba groupe les Weransonic, namoni ba les Nzoy de Weranson, les combattants de Weranson, 100% de Weranson, les fidèles de Weranson, les intimes de Weranson, namoni ba député ya Weranson, namoni ba sénateur ya Weranson, wana ba groupe. Mais so na kesiko na ndenge ya ba banga ba o ba soutenir biso. Na pesi d'abord ba mbote na musika na Epiphanie Moyeni, na pesi bambote, na remercier Titi Kaim va faire des millions, na pesi Golf Gizo la bambote makasi, na pesi Cover Moussa bambote, ba Alpha Mampouya, ba PDG Ali Maïmo na bambote, ba Chikito Bang, ba Alain Moy la Paris 5e, ana kin pe na Rose Alengrate, na remercier pharmacien Baby, toujours combattu mais jamais abattu, yem ta rason na Zuma peut-être moi tête bouger non papi les princes kokene boete, zo ba ki so na tana avant ba ke osala yo ba ke traité na Dubai ndo kendaka, pongai na nga za kuna. Donc on a pesi ba mbote na docteur Baya. Bon baza batu baza raté les points savo kende zwana kalima awa po tant okende kuna ba kotala yo. Na pesi mbote na honorable Timothée Chigo rapi ouvert bankale. Na pesi mbote na Yaouli Penzeme, na pesi mbote na Yaouli Opelé la MUTT le Japon na Katia Diblin. Pourquoi pas na honorable futur honorable Empereur JP Lumbala, na massa na représentant voilà ba panneau solaire na Congo MDD Business. Merci beaucoup Papi le Prince. Ya Soukagara, honorable Rifet Simis na agence Exo Business ya Eloge Akwala. Merci beaucoup, vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pourquoi pas remercier le tenant du titre, le premier de l'heure, Rizi Boula, papa na Brassiton Boula, Peniel Boula. Omoni Rizi Boula, quand déjà Marchevêque a confirmé ce que c'est événement parce qu'il n'y a aucun masso na yo. Yo amutu moso ba tangi yo, ba tanga mbamo ba kandi tu sevo ba kandi na ba basman kinganda ba die donner mulobe na ba dollar. Merci beaucoup. Pourquoi pas remercier la femme de distinction Moisi Abokeseni. Maman Séraphine Dembo, la femme de distinction Moisi Abokeseni. Séraphine qui toque Séraphine ba beauté, na pesi au mbote place aux allées. Et pourquoi pas penser encore à Papa Guilain, na maman Monique depuis Londres, na pesi au mbote place aux allées, sans oublier l'aigle. Baobi aigle à Chicago, aigle de Paris. Je confirme avec Fox, le Nick et le sel, le vrai aigle de Paris. C'est Gilles Kanza Moulopo. Gilles Kanza Moulopo, c'est le vrai aigle de Paris. Je confirme avec Fox. Gilles Kanza Moulopo, aigle de Paris, depuis Paris, n'a pas sur Mbote place aux allées. Et pourquoi pas penser encore à Miss Dédé Matin des Paradoxes, la reine de Reis. Excusez Barchevêque, donc tu confirmer quand le 19 janvier, Zénith de Paris. On est sur le monde appenda, pharmacien Gérard. Na ba docteur José Baozale sika na po bata la concert la mission. Mais non mon boire pharmacien Gérard toi. Mais pharmacien Gérard na émission bango bazande nini. Bango bazande nini. Ba docteur José ne bazana ba pharmacien Baby ba docteur bango bazande nini. So yo zika problème à pas au moni solution. Tico tac. Merci beaucoup, vraiment nous sommes arrivés à la fin. Je dis et je finis. Ciao, à la prochaine. Bye. Merci. Ciao. Merci.